bienvenue sur votre chaîne Affiché Tout TV. Moi c'est Michel-Ange qui c'est la tigresse et Bad Girl Never Fell Down. Lelo toye a kolobela bino pona elubu toko sala lelo ese elubu ekozwa 20 minutes 30 minutes batu misu ba mituna kandengeni na kolambelo ko boeteni na kolambelo ko bazwa opportunité wana te eza biloko moko vraiment très bien pona bana eza biloko moko ekoki kosunga yo na temps peut-être tu te casses la tête tu te tracasses tu te dis ah na kolamba nini eza elubu ekoki kolamba quand tu n'as pas de temps kolamba et puis c'est trop délicieux, les enfants le préfèrent aussi beaucoup. Après, toko introduire Molambi la biso ya lelo, elle s'est affichée tout. Elle va venir, elle va nous expliquer comment est-ce que toko procéder na biloko na biso, comment toko relaxa ba maman étape par étape, à relaxa biso vraiment azana, pour na kosunga biso, à relaxa biso calmement et doucement, tina étape asuka. Elle va faire son entrée, elle est là avec nous. Elle va nous expliquer étape par étape ce que nous allons faire. Bonsoir, Affiché. Bonsoir, Michel-Ange, la tigresse. Tu peux nous expliquer, tu peux expliquer à nos abonnés qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui. Bonsoir. Nabalandinho surtout Affiché Tout TV. Biloko oto sala lelo balobi elubu ya ba congolaise. Elubu ya ba congolaise ezaka te affiché tout muta olamba kaka yimuto ndaka kolamba. Non. Eza ya biso nyonso tout ba congolaise. Ba mama to la saloboko. Oyebi kolamba. Eza na mutu mo baza quelque part. Ayebi na kolamba te. Alors yimutu okola kisandingi ni balamba. C'est quoi biloko tozolamba eza ba congolaise ou eza ya mindele ou on ne sait pas si tu peux nous détailler parce que jusque là ba abonné na biso baza ba impatient ya koyeba biloko nini olamba lelo. Biloko oto olamba lelo Michel-Ange eza biloko oya ba congolaise te. Eza biloko pe ya ba boto bakaka eza ka biloko olia. Sikoyo bana balia ngo mingi mwana ba école les musupo bimi pe obimi le abobo sali mo sorti okosomba pe okinzana na nzela osombi yango donc yango wana eza pe bien pe tolambela pe bana na ndako po ba mama mingi to déclarer ke nini bana balingi kolia bien te totala pe bana balingi kolia bien te par rapport à biloko nini oyo ozolambela bana biloko musupo kolambela bana ekopuma na ngona kuya bana te ozomona. Donc, il faut qu'on luka nini nani no to sa donc biloko to sala lelo za biloko ba congolais te eza un peu biloko minete za ka biloko olia Eza ce biloko comme yo lobi bana to linga to za intéressé to ebeza kaka ba approprier na bana to mutu nyonso olia to eza na âge kaka donc faut bana kaka ndé te ngamono na lia ba ngofa kali na ngamonene ngamona lia wala fort donc pour la montagne son mukolo papa la bango mama la bango tata mosi la bango do montagne so ta kolia siko ça avant pe ça sonne en combat biloko to mekana ko tuna moi quelques détails et bongo to ko perception eza eloko parce que ba mama bele ba banga ka so alinga bimana ye alobi anga na osa bato milai te na banda kolamba biloko ya ba minutes belé donc sauf que il faut assurer ba maman combien de minutes c'est ça là ou bien aux autres ce que c'est le vite fait deux eloko comment pena faut soit temps na okolamba. Bon, meat pie pour na osala lelo meat pie aura vraiment tenté tant na mo on la mona moi mkiza kaka kusala farine osali farine osali ba fantaisie wana ya kunyata nini esili pona otsala ngombe na ozo okalinga ngo tseba épices ba biloko nyonso tona ezala nango ezala nango penza tante eza biloko mo lobi meat pie eza na bato mosusu o peut-être bayebi meat pie te neti nga meat pie na yo oyeba ngo ntango olobaki nango osala meat pie po toyede mpe bandeko oyo mpe bazotala biso lelo meat pie soki okoki koexplike bango mpenza bien peut-être mo mosu ekomplikaka eza ndeko mosu naka na France Belgique baa mpena bata anglais te soki okoki kolimbola meat pie na français na lingala ça nous fera beaucoup plaisir.
La tigresse. On lève la mise par la ligne à la télé. Tout le étape par étape, maman va envoyer bagage. Lipana. Tu vois là. Bon, merci. Si tu banda affiché ton animal à sa recette na biso, to lito banda étape par étape, totala, biso na bino to fongola misu, to mona, to fongola matoi potoyoka. To banda étape par étape, elle va rien sauter, rassurez-vous. Alors la première étape, deuxième étape, ti na étape à soi. Si quoi tu es au monde, tu as combien d'étapes? Non, pas deux étapes. DT3. Étape à l'ibosser, ça tout pour ça. Il y a mis balai zali. Au caméra, on met la cuisson, le type d'épices, le type d'eau, le camion. Bomba. Avant to banda, étape par étape, alors la sabiso bilo ba ingrédients ni nazanango et après alors la sabiso tous les étapes. Est-ce que tu connais tout ça nani? Biloko on a nazanango awa nazana farine, non c'est la farine. Na kosalela maki na osala ngo na suka. Nazana ngombe na ngai kande bomona ngombe na ngai yangoyo. Nazana mix vegetable na ngai yangoyo. Carottes, ils ont la carotte, ils ont la petit pois, ils ont la masangu, ils ont bon, tous les peines sous na jimbo oyo na sale lango. Aroma oyo ya kib magie po eza kib magie, moko eza kib magie, moko eza ka jimbo ya aroma. Nazana ai na ngai ya poussière, nazana tangawisi na ngape ya poussière, nazape na muscade na ngape ya poussière na manteka na plus litungulu. Ye biloko na nga ingrédients na nga o nga na osalela lelo ya mwana. OK. Première étape to banana nini? Première étape to banana na farine. To farine mutu et puis ça va moi ba reta moi ba nini donc toujours banana na farine. Nalingaka so na osele la farine na passer farine na tamiser na tamizango yeah. Siko awa ndenge na sali na poire na zuba farine na ya kitoko moni salite o etikali ya ona lingaka ko yungula vraiment farine na avant na sala nyonso. C'est quoi quand la farine nyonso to ezo dépendre na quantité biloko za nango. Ezo dépendre na quantité. So na za nango ebele na ozapi na besoin pe ya farine ebele. So na za nango na ngombe na mukie na za la mesure ya farine na ndenge o selon quantité ya biloko. Milk na ngai na timo milk ndambu na kati ya farine na nga. Na tipe na manteka pe na quantité ya ndenge na lingi kaka pati na nga ezala. Donc ndenge kabomona sikoyo nazosalela oyo pona banda siko nika farine na ngai epesa ngai pati na ngai ya lipa wana oyo nalina salela pai na ngai. Nazosala kaka nazonyata farine na nga naonyata ti ekosala nga mpenza farine na nga ekesangana bien na manteka wana mpenza ekoti bien. Moni musala na lobaki ezalaka mpona oyo ndenge tepesa nga musala so na osala meat pie na mona eloko esala nga musala ezalaka oyo pola mona sala moi so na sala pati na nga avant omona na zwango na tiango na kanyango clean film après na zwango na tiango na frigo evandi nango kuneke nango kopema. Mais loko ils ont la caméra pembeni donc naza obligé ya ko sala ngo ba mbang
rappelle biloko nini o bana biso ba tout déclarant kate ki moi na nga liaka bien te moi na nga liaka bien te aliaka bien te ndeni yo lambela bien olambela ke nini po déclarer ke aliaka bien te lambelaka mpe mona mpe loko oyo ye asepela na mona biloko c'est bon. Tosilisi sikoyo nde natie boye ekoki nango natika yango kaka epema epema place wana afiniki yango film nanga bien là po esala anatandanga na osala basosi wana kuna poto awa farine nanga ezopema epema kitoko yango oyo nafiniki biloko na ngai sikoyo awa tokei awa naza na nzungu na ngai ya 1900 wole nzungu okokoyeba ngo na belubu oyo nzungu oyo elamba nzungu na ngai ezali awa sikoyo nazo banda sikoyo kosala bamisalana nyonso tu ya kokalinga sokola ngombe na ngai bien mpona na banda sikoyo kokalinga yango huile mpona kokalinga ngombe na ngai na bandi ba etape ya kokalinga kalinga na nzungu na ngai ya 1900 wolo en attendant mafuta na ngai ezokalinga makuna otoyo nazo prepare kokata matungulu la meilleure qui est pour servir kangai bien. En attendant la sauce à la mafuta n'est aussi là pour tourner. Nazo kata matungulu Parce qu'on a une vitesse. Comprends, non? C'est bon? Awa, naye sikoyo ni nanga ngombe na ngai naye kotia yango ebanda kokalingana na bandi nao na oyo na bandi nao na ngombe kokalingana ngombe liboso apres na kotia matungulu na ngai kolanda na kotia ba ingredient na ngai nyonso tu ekolanda ngombe na ngai. Ndenge ngombe ezotoka ngombe eboti mai sikoyo nde eboti mai boye ebanda sikoyo mai wana so ebandi obima ebandi omoni nde ebandi kochange ebandi ochange couleur sikoyo après wana mwa mai wana lere ebandi okita natie sikoyo matungulu na ngai natie babiloko na ngai nyonso tu ebandi kaka kokalinga donc epeli ale tokomi sikoyo na parti mosusu ngai nazotia cube magie natie cube magie natie matungulu natie biloko na ngai mpona ekanda kokota deja na kati ya mosusu na ngai natie boye nazotia ai
natie mwa nini mwa ya sorry natie mwa poussière ya njinja oyo eza tangawisi mpe natie ai natie lisusu muscade natie lisusu mwa muscade mokie ade natie lisusu na aroma mwa poussière ya aroma mokie ya nazotia baingredient na nga boye naotika kaka bongo te nakomeka soki baingredient na nga ekoti ou bien ekoti te. Donc sikoyo nde eza boye avant natia mix vegetable naosalela naoka boye naokalinga ngo nakalinga ngo apale na ekotia sikoyo nasuka na ye otia sikoyo ba nini na ngai ba carottes na ngai. Ndenge eza boye nakoki mpe kofinika yango nakoki mpe kofinika yango mpona ekota bagu nyonso tu mpe nabakisi susu mwa mungwa moke nazobakisa mwa mungwa mokie vraiment. Siko totiki yango etoka matungulu wana ekota elemba ya totia mix vegetable totia yango evandi en tout cas ebela kitoko makasi. Awa tomoni matungulu oyo nasaleli matungulu ya rouge elobi kaka teke na nini na yo na baingredient na oyo ndenge oyo ozosala fosala kala matungulu ya rouge te ezotala na mutu ndenge alingaka sopo olingi mpe kotia mpe ndembi ka yo sopo olingi kotia matungulu ya couleur mosusu mpe ka yo. Ozomona nazotia sikoyo bakarotte na nga naotiaka sachet moko kaka ekoki nango. Moko nazala so naokalinga naosala beef na ngai ya meat pie nasalela mafuta te po ngombe moko azala na mafuta na ye donc nasalela mafuta te nasalaka bongo mona nasali kaka natie kaka beef na ngai na kati ya nzungu ebandi kotoka ezobisa mafuta yango moko mpona kaka koboya bamafuta na nzoto. Umoni eloko nalobaki mpona mafuta umoni mafuta amona evitaka vraiment kokalinga ngombe na mafuta kotia mafuta kokalinga na evita yango mpona bafat oyo mais eza grave te na kolongola na ngai na kolongola mafuta. Tozomona na biso ebeli beef na biso ebeli tozolongola ngo siko totia ngo na place mpona siko tobanda kokota ngo siko na kati ya ba mapa na biso nazwi nanu ndambo boye
nazuna ndambu boye na ntiango awa farine oyo kotia sikoyo ngombe na biso na kati osabe mpona azwa mwa espace naza na mesa te na cuisine awa mosala be mpona nazokata yango na kati nazosikoyo chapeau oyoyo nalongoli yango esali boye epai na ngai esali boye ne forme na ngai ya nini esali boye nazwi sikoyo ndambu ya ngombe na ngai awa emina come and take it properly nazwi sikoyo ndambu ya ngombe na nga natie oyo mesure ya Skyla mesure ya Skyla ma copine alele natie boye nazwi natie yango boye ale nazwi sikoyo boza nabakisa mwa ngombe mokie mpona Skyla totia mwa carotte après ale nazwi nakangi yango sikoyo awa sikoyo nde nazokanga nakangi yango bien nakangi yango bien ale sikoyo mpona bongisa yango sikoyo esala mwa fantaisie esala fantaisie na misu fourchette sikoyo moto ya apesanga fantaisie wana oyo nga na olinga nasala donc yango oyo boye natie boye bomo ndenge esali forme kitoko penza sikoyo monde nasali boye après nasuka nakosala naosopela ngo maki bomonaka ndenge ekebima nazwi sikoyo naye napoze yango awa na kati ya nini nanga mpona kozwa yango sikoyo boye nde nakende kotia yango na four nazozwa kaka jaune d'œuf kaka nakozwa nasio naozwa naza sio nakozwa c'est bon nazwi yango sikoyo awa nde bomoni boye sikoyo nazosala boye nazoya kopakola yango sikoyo na pai na ngai ka nde bozomona awa omoni donc awa napakoli jaune d'œuf na nga na mapa na ngai esali vraiment kitoko makasi yango moto epesa yango mwa elongi mo boye l'air ekobela sikoyo awa tokei nafungola sikoyo four na ngai natie mapa na ngai ekota
totika ngo tie kobela awa biloko na biso ebeli yo pali na biso turu oyo ebeli ye moto na yo zika pamba za bezo elamba mosusu la tigresse zana zo elamba mosusu nzomona pai na biso ebeli ya kitoko na elengi pai na biso ebeli pomoni ndenge bimi kitoko makasi donc awa mutu na mutu akozwa pai na ye alie donc sikoyo nasalaki boye na mususu ya minene ezali yango pe na olinga nazongisa ngo awa après le natiango na fort oyo nasalaki ya minene yango oyo yango pe nazotiango natia na fort elongo na biso ekomi na suka tosilisi deja sikoyo affiche to akoyebisa biso akolakisa présente biloko yango oyo biloko tozomona oyo asali tuna ye lisusu mpo ke bozwa peut-être obosanaki eloko moko na eloko asalaki obosanaki quelque chose oyo ntan akoyebisa biso lisusu baétape ne ndenge elekaki e tokosavoure biloko oyo ngai na ye désolé po yo kolia ngo te mais soko ozalaki alotolingai tolioko na yo vi kozala te donc maplein nayebi kokomeka ngo na ndako ntango komeka ngo na ndako yo moko oyeba kunango expliquer biso sikoyo étape nyonso te eseleki déjà bandeko basi bamoni déjà étape nyonso surtout nabandaki na farine nabeti farine nasisi kobeta farine nakangisi babulu na ngai nasilisi ale nazwi nasali sauce na ngai nakalingi ngombe na ngai na baépice makambo nyonso tututututu nasilisi ale nazwi na bandi sauce ko baemballage après ale nabwaki na four esili yango oyo bomoni biloko na biso ebeli ye eza bato mosusu baomituna mpe parce que topesi baminute te moto mosusu atuna esalaki combien de minutes oyebisi bango te combien de minutes bakotia na four ou bien eza na minute te yoka ndenge ntango osentir ebeli bon laka mpona nga laka kosentir kaka ebeli nango mpo ozotala miso no ezaka na four nango donc eza bongo otia moto ya makasi te na façon ke ezikisela o nini na yo te mais ezala bien nde bomona ngo pesali mpo nango boye eza maki nde mutu apesi yango elongi kitoko so sikoyo na tolobeli ka four mais toli toyeba na kosala yango normalement kobanda na première étape ti na troisième étape ti kotia na four combien de minutes ela bon ezu nango peta minute te yo mutu tosala ebiso yo mutu bon nga nde namoni sanki nakosa bino esali 30 minutes donc bolamba tokoyeba ndenge kaka bodepartage de toutes les façons nga koyeba bino esala 10 minutes 20 minutes mais mutu na mutu ozala recho atambola malembe ekepe malembe donc namonaka mpe na principe baheure ezalaka te ezodépendre na yo ndenge olambela yango sikoyo tokomi na biso na suka tokende na biso kogute biloko na biso nde nazomona moko vraiment na elongi nango ezopesa posa ezopesa pena baposa c'est trop délicieux et na osenga na bino bomeka ngo nayebi te eloko asuka bakisa eza eloko asuka eza nango te ezaka na opesa bambote na nga na mirai asala balobi ela yonde balobi eshilo pro yonde bambote na nga na Waterloo Kibangola bambote na nga yanga ya motema Emile Chakembo kitoko eyokani nango. Quant à moi, je dis d'abord merci à Tout Puissant,
le Dieu le Tout-Puissant. Yem ta sali ke bisoto zala awa, yem ta sali ke bomo na bilubu oyo. Et quant à moi, on va essayer cette nourriture. Je vous dis à la prochaine. Ciao.